HP Media, la chaîne qui vous édifie. Bien-aimé, Nengene biso mon frère, ma soeur, Ozana Nzambo azali banga na yo, pe aza forteresse na yo, asuki wana te. Et à lui, à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. De l'on Nzambo a dirigé famille moko. Alléluia. A dirigé à conduire ndeko moko. Yes. A conduire pas au diriger yo. So zanga muto aussi mono le boko. So ba télémission quelque part ici qu'a filé. C'est possible à bimisa yo. Yes. Parce que seul Christ est capable de te sortir de n'importe quelle situation. Y a pas si père mignoko. C'est que je muto bimaga aussi à côté. Tango lobe ko bimisanga. C'est que David était déjà dans le filet. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mazaki na filé. Yaya, David, l'homme selon le cœur de Dieu, était dans le filet. Yes. Abi Seigneur, bibi sanga na filet. Ya kolela. Ya soni. Ya passe. Ya passi. Ya humiliation. Ya limitation. Ya limitation. Ya kozanga kotatola. Ya chômage. Ya chômage. Ya lisumu. Ya lisumu. Les hommes de Dieu. Et ça va toujours réaliser. Satan a tient na filet lisumu. Ya lisumu. Pour azo tenter ko sambela mo lobo kwa nzambe. Satan a compris que muto soit na tigili ya liberté. A luka Yesu mesa Nazareth ta parole vie. A luka ye. A za délivrance. A ko kangwama. Tout comme ande on ne peut pas kangwama. Yes. Abi yom to bimisa kanga. Nzamba bimisa ki David. C'est capable bimisa yo mon frère. Abi misa yo. Ma sœur. Parce que la Bible, la chaîne qui vous édifie. Mon côté, akokani na yo ya Yesu. Mon côté, akokani na yo Yahweh. Mon côté, akokani na yo Yahweh. Mon côté, akokani. Mon côté, akokani na yo ya Yesu. Mon côté, akokani na yo Yahweh. Mon côté, akokani na yo Yahweh. Mon côté, akokani na yo. Yemba bobele yo Yahweh, bobele yo, bobele yo, bobele yo Yahweh, bobele yo, bobele yo Yahweh, bobele yo, bobele yo Yahweh, bobele yemba bobele yo, bobele yo Yahweh, bobele yo, bobele yo, bobele yo Yahweh, yemba mosusute, mosusute Yahweh, bobele pakayo, pakayo Yahweh, yemba namona yo Yesu, namona yo Yesu, namona yo, kalingi namona yo Masiya, namona yo Yesu, namona koyembela yo Zanzambe. Alléluia, oh alléluia, amen, alléluia, 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 koyemba kembo zane. Alléluia, namwana na pate. Amen, alléluia, 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 kokobetela ye mabokwe. Alléluia, abongi na kembwe. Amen, alléluia, 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 Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Écoutez les hommes de Dieu. Nengato tombe la Christ na lo sambo to into sala. Partout à travers le monde entier la bandeko. Tout ça Christ a tombe na lo sambo. Ma comme le bitombo tombe la moi na moto. C'est alors que beaucoup soso la nani oyazali. Tout ça Christ a tombe na lo sambo oyo. Tout ça nzama mi moni sa na peuple na ye. Bazo sa mena biso partout à travers le monde entier.
tobondeli na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Seigneur, j'ai des gloires. J'ai des gloires. Nzamba solo pe abomo. Elikia ba santu mobikisa mabota. Toyeko netolakisa bakonjino masia. Toyeko sanjola yo. Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe abomo. Elikia ba santu mobikisa mabota. Totombola kona tina mo santu. Yesu Masia Nazareth nzamba osimibi yano lo sambo na biso. Biso toyeko bonde la tata. Mebi yano lo sambo na biso simba me pai na yo. Yonde mo pesi biyano. Totomboli yo Masia Yesu. Nzambe ya elonga pe abikamwa. Nzambe na bomoy. Makasa beba lemba. Ekimelo ba santu. Le Shiloh, le possesseur de toutes les choses, Adonai, celui qui a vécu hier, tu vis aujourd'hui, tu es Dieu dans ta pluralité, Elohim, le Dieu complet, parfait, Tata Totombolio Masia, na lo samba le Masia, le sepela kotombwama, le sepela konetwama, Nzambe elonga pe abikamo, Nzamba solo pe abomo, toloba na kola mimoni sana lo sambo, toloba na Nzamba mimoni sana bomo abandeko. Beba zili boko osama na biso partout à travers le monde entier. Nzamba mimonisa. Alléluia, sheka mabrose. Broko mabo sheke ya kama na boshenda. Kolo mimonisa kata biso. Na lo sambo tata. Baluka gelongino tata bazalaka privé à aucun bien Seigneur. Yesu Masia Nazareth. Baluka gelongino bazalaka privé te na bolamu. Yesu Masia Nazareth. Nzamba elonga pe abikamwa. Mimonisa na polele. Mimonisa mo santo. Mimonisa Masia. Mimonisa Adonai. Yesu Masia Nazareth. Nzamba solo pe abomo. Elikia ba santo. Mobikisa mabota. Nzamba Israël. Nzambe na bomoy. Elikia ba santo. Mobikisa mabota. Sepela kotombwama. Koneto ape ko sanjolama. Yes. Kolo lokola baumbu topusani bosono mo santo. Natina musalo pesi biso to sana basali na yo. Kolo to recommander moment o na salo boko na ngolo mo santo. Mon attend o lo sambo Seigneur Dieu de grâce. Tia to renda biso capable ko bondela. Pamba tim to zaka capable ko sambela za capable na nyonso. Tia tatu mitike pai na yo. Kolo nungo kangola ki Pierre tata na boloko. Tika ndoko mwaza na boloko na filet à boloko. Tata on ne peut pas faire cause un étranger. Parfois botaman étranger. Mais spirituellement ba tchena boloko na kata filet. Tata na nzalo sambo o amona yo nkolo. Tata songa lo sambo ezaka biyano. Soto aussi mabiyano lo sambo tata tozanga te ko zongso matondo. Tozanga te ko pesa action de grâce. Tata to bondeli yo. Tika présence se concentrer likolo na biso. Na kombo na Yesu Masia Nazareth nde to bonde na kondima. Petro bi banso basana nzambe lokola mutu moko. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci chers auditeurs de la radio Parole Vie. Nous en a deuxième jour nabiso ya le sambo ou maman ni kamto lobela otobandaki lobezali ma famille échappera de leur filet. Bien-aimé, to lobata ou nous qui celui qui est capable de prier, capable de tout. Mutoza capable ko sambela za capable na nyos. Ya na bondelo pardon tika ko benga ndeko. Pardon na bondelo to na prière. Ya tika ko benga. So prière esili oko benga to ko koma message. To bondelo yaya landa matia na kimia to ça sur Eka Pro TV. Ya kota bato. Kota bandeko. Partagez ba lien. Na bondelo ndeko nanga mwasi pia mobali. Partagez ba lien na radio. Partagez ba numéro na biso WhatsApp de manière à ce que bando ba kota to sambela. Pendant que tout le monde a ba famille belé ça se retrouver na filet. Na ba différents problèmes, ba différentes situations. Bien aimé. Ndeko mozamba problème ti. Ya ozamba problème. Moko mita la kabwe. Ozami kakatano. Ya merci tole ka rapidement l'exhortation. La Bible dit ceci dans le livre ya Psaume 31. Voilà verset 4 tina 5 et puis exhortation de Psaume kwa le londe fandi. La Bible dit ceci: car tu es mon rocher. Ici c'est David qui parle. Abi Yahweh, oza libanga nanga. Tu es mon rocher. Libanga nanga. Asuki ka wanate. Alobi ma forteresse. Oza makasi nanga. Oza ko pika mananga. Bien-aimé, nengene biso mon frère ma soeur. Oza na nzambo oza libanga na yo, pe aza forteresse na yo. Asuki wanate.
Et à lui, à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. De l'autre, on va diriger famille moko. Alléluia. On diriger, on conduire ndeko moko. Yes. On conduire pas au diriger yo. So zanga muto aussi mono le boko. So ba télémission quelque part ici qu'a filé. C'est possible à bimisa yo. Yes. Parce que seul Christ est capable de te sortir de n'importe quelle situation. Il y a pas si Père Mignoko. C'est que j'ai aimé le verset 5. Alobi, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Oh, car tu es mon protecteur. Abi oko bimisanga na filet ba chelinga. Abi oko bimisanga. Les hommes de Dieu. Mutu abimaka aussi à côté. Ah. Tango alobi oko bimisanga. C'est que David était déjà dans le filet. Le filet. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Masaki na filet. Na filet. Yaya, David, Oh. l'homme selon le cœur de Dieu, était dans le filet. Yes. Abi Seigneur, bimisanga na filet. Ya kolela, Ah. ya soni, Ya passe. ya pasi, ya humiliation, Oh. ya limitation, Ya limitation. ya kozanga kotatola, Oh. ya chômage, Ya chômage. ya lisumu. Ya Les hommes de Dieu, eza batu biso réaliser Satan atia na filet lisumu. Ya lisumu. Po azwa tanta kosambela mo loboko ya Nzambe. Satan comprend que mutu so na tigili ye liberté. Aoluka Yesu Messiah Nazareth ta parole vie. Aoluka ye. Aozwa délivrance. Akokangwama tukoma nde onepe ba okangwama. Yes. Abi yo mto bimisaka nga. Nzambe abimisaki David. C'est capable bimisa yo mon frère. Abimisa Ma yo. sœur. Parce que la Alléluia. Bible dit Oh. que Jésus-Christ de Nazareth est le même. Hébreux chapitre 13 verset 8. C'est ça les hommes de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sera bimisaki David lobby. Ah. C'est possible bimiso ma sœur. Yes. C'est possible bimiso mon frère. Alléluia. Abi yondo bimisa nga na filet. Ah. C'est possible lelo mwasi mo bima na filet. Abima na C'est filet. possible lelo papa mo bima na filet. Abima na Aïe 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 filet. tote abasi pe mibala kondima. Akondima. Domaine umena na filet c'est possible bima. Ebima. Likambe umena na filet c'est possible bima. Ebima. Eko umela te likambe na kata Eko filet. umela te. Lelo ko bima. Ezo bima. Parce que oza lokola bango te. Yes. So bango batikana na filet. Ah. Yoko bima. Akangola kabimisaka. Yes. Na kati ya filet. Ah. Abi yo mto bimisaka nga. Yondo ko Abimisaka nga. Ah. Pamba te yo za protecteur na nga. Yes. Lelo mukolo yo. Alinga bimisa yo. Alinga Aza na bimisa yo. posa na yo. Aza na posa na yo. Alléluia. Abina kati ya Biblia atindi basali. Aibokele bomona mwana mpunda kokangama. Bokdetache ye. Soki mutu atuni bino motuna. Poni bosala boye. Aibo yebisa bango. Le Seigneur en a besoin. Le Dieu, le Dieu de ta foi, le Dieu des paroles vie a besoin de toi. Alingi abimisa yo et paye yo pour Zwami. Yango ya bonga me pour Zwami. Alléluia. Bonga tokota lusaba na musana nzambe. Yes. Et verset Dieu merci muzola. Ya bonga me pour Zwami. C'est possible pas aux abimisa yo. Abimisa À toi yo. ça a 30 ans. Oh. À toi ça a 38 ans. Oh. Les hommes de Dieu. Ah. Abisa boko na 38 ans na mukolo Na moko. mukolo moko. Abisa boko na 18 ans na mukolo Na moko. mukolo moko. Maladi ya 12 ans na mukolo Na moko. mukolo moko. Maladi ya 7 ans na mukolo moko. Na er mwana kaka. Kana ya ka ya mukolo moko te mena ba heure Er. Oh. na minute. Minute. Mwasa kotanga makila bika na minute Na te minute. na ba Oh, seconde. na seconde. Asimika la mama pete makile kangami. Kangami. Pete makile kangami. Ah. Lolo mwasi mo ko bika. Aobika. Lolo papa mo ko bika. Aobika. Kobika, kobika. Le Azobika. Seigneur la concentre, on va prier. Zamba obika moto a confiance et pas inaïe. Akobika. Il est écrit dans Psaume 25 verset 3, la Bible dit tous ceux qui espèrent en lui ne sont jamais confondus. Confondu. Na zone du mot tu es confiance et pas Jésus-Christ de Nazareth aux la confondus. Oh, ça la confondité. Le verset que l'homme de Dieu vient de nous donner, dans Psaume 31 verset 4 et 5, et là où la Bible dit à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Yes. Pas à cause de ton oncle, Hey. pas à cause de ta tante, mais à cause du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. À cause de moto à kufa pona yo. Oh, À j'aime cause de ce moto à Jésus. ndima ba pota la panzi pona yo. J'aime ce Yo Jésus. bima bisika Oh, wana. bima. Voilà pourquoi notre Père, Jean-Paul Marie, Abi, les œuvres de la croix de Jésus-Christ nous imposent. À la récite. Nazo déclaré, tu seras Alléluia. imposé à la récite. Imposé. Les œuvres de la croix vont t'imposer. Imposé. Bible si wanate.
Babi sous en verset 5 babi parce que Dieu est notre protecteur. Yes. Okokufa bisika wana te. Okokufa bisika Seliba wana wana te. koboma yo te. Alléluia. Chômage wana koboma yo te. Ekoboma yo te. Zamba kobimiso bisika wana. Akobimisa Le yo. Dieu qui était capable Ah. ya kozwa mbongo alibende kotia na monoko ya mbisi aza capable place bapekisi dokime zwa yo oyo kozwa séjour te na poto yo kozwa zemi te yo kosimba mbana te nazodeklare le Dieu de la Bible est capable. Est capable. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes Est possible à Dieu. Paix sans âme et foi. Yes. Nous croyons un Dieu véritable. Alléluia. Nous sommes ceux qui croient à la mort Et à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Tout au salut, Yes. yaya. Ah. Tout au bon de la yaya. Nous venons d'avoir élevé le nom de Jésus. Nicolas, situation na yo. Alléluia. Il est écrit dans Jean 8, 28. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors vous connaîtrez qu'il est. Tout au la Yesu yo. Oya za capable. Alléluia. Oya za capable. Alléluia. Tout au mo iko situation na yo. Tombo na Makambo Yesu. elekeli yo motu. Totombo Ozo yo Yesu. peso pasi. Totombo Ozo yo yeba Yesu. te. Libota Totombo pasi yo eleki. Yesu. Yo ke poto po via malamu. yo Yesu. Mais place okei makambo échanger te. Totombo yo Pasi Yesu. toujours qu'on a passé. Alléluia. Élevé Yesu Masia o. À Totombo cause yo de son Yesu. nom, Eh. yo kofongwama. Okofongwama. À cause de son nom, yo kozala pe libre. Okozala À cause de libre. son nom, yo kozala pe mokanda. Okozwa À cause de son mokanda. nom, malade wana ekosila yo. Ekosila. Ate eza cancer, Ah. ate eza diabète, Ah. ate eza cirrhose de foie. Yes. La Bible dit dans ce maître-ci que nous sommes guéris. Place aux bena wana simba yango. Allez lever Nzambe. Alléluia. Na cancer wana tombola Nzambe. Allez, Na tombwama. promane lever Nzambe. Yesu, Il est tombwama. capable de lever ye. Totombo yo Yesu. Yaya matana Totombo yo. Nicolas Yaya Cancer. zara célébrer. Totombo yo Yesu. Totombo li bozango na yo. Yaya matana yo. Tombola nyonso. Na tombo yo na Tombola Yesu. kobeba. Ya totombo yo Yesu. Ya totombo yo. Nikolangu ya nyonso Yesu. Yaya matana yo. Yaya zara célébrer. Lever Nzambe bobo. Makambo yo kaisa mama ya miso. Tombwama, 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 Malade zo nyokolo wana. Totombo yo Nzambe bobo. Yaya matana. Totombo yo Nzambe bobo. Yaya matana. Basolo pe ya bobo. Tombwama. Élevez Jésus. Élevez Jésus. Élevez Jésus. Élevez Jésus. Élevez Jésus. Alléluia. 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 Lorsque Jésus-Christ de Nazareth de le lever, c'est alors que Toye Bananyasa. Allez, Tombouana. Tombouama Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Yaya nini ekotisa bino na file ya satana eya misu bakota patia maloba baparent ya bakoko baloba keliboti ekobonga te baza plisi bisika moko ata oyo akeya kozonga kaka ata oyo akeya kozwa bomoi te akobika makambo malamu te Akobika makambo malamu te. Nani akotisa? atobebisa maloba nyonso Maloba nyonso ebebisama. oyo ekotisa na kati ya file wana file ya condamnation Yes. file ya maladie Oh. okoma toujours abonné à kisi kamera nokoma tonga sozi tonga te obika malamu te Obika malamu Ozwa bien te. fozwa tonga Fozwa tonga. Okomi esclave ya nani Ya nani? lelo ozofongwama Ozofongwama. au nom de Jésus Christ Na kombo na Lelo Yesu. ozofongwama Ozofongwama. maladi wana ekotika yo Maladi maloba ekotika yo. nyonso ekangaka vi na yo Oh. na niveau village Yes. place okolela motu aloma alobake yo kozala boye Oh. lelo ebeba Alléluia. Osanga tobisa baso. bebisango au nom de Jésus Akombo na maloba Yesu. nyonso ekango ya file Maloba. Maloba nyonso ekoma file. Alléluia. Maloba nyonso maloba. Maloba ekanga yo. Ekoma file. Au nom de Jésus. Allez, Katana. Nakombo na Yesu Masiya Allez, Nazareth. beba. Maloba moko ya bolili. Nazareth. Lelo beba. Nakombo na Yesu Maloba Masiya balobaki. Maloba Maloba bino. Ikola bino yo. Maloba maloba. Maloba wana ekangaki bino. Nakombo na Yesu. Maloba Nakombo wana. na Yesu. Ebeba. Nakombo na Yesu. Ebeba. Alléluia. 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 Maloba wana balobaki. Nalobesi la nguya. Nakombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Malobeba. Au nom de Jésus. Malobeba. Malobeba. Malédiction. Nakombo na Yesu. Karabino. Nakombo na Yesu. Malobeba. Ekabara Nakombo na Yesu. Ebeba. Ezanga nguya. Au nom de Jésus. Ezanga nguya. Au nom de Jésus.
malobeza mambuya na kombo na Yesu 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 Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble encore la personne un message. Yes. Bato belé bazar arrêté empêché capturé par le filet. Makambasala bango moko. Oyebi yaya, tu avais couché avec un garçon, tu avais couché avec une fille. Ne kanga vino na kata filet. Yes. Ya ensemble la pona yo moko. Oyebi sanzambe Seigneur manu ko bo moinanga. Il est écrit na Proverbe 28 et 13. La Bible dit celui qui casse les transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Au couchant la garçon moko songolo. Pas moi mukola peso mbongo na yo shina mbongo kima. Okaso wa yo kimi. Ok spirituellement ça capture na kata flenga ye. Même ça me Seigneur manu ki tabo moinanga. Donc ebi sanzambe et pas no so bakanga kayo. Bazoka semence to bakendaka nango. Azoka so ino kende nango sanzambe. Filet on bakanga kuye katana. Zamba kangola yo. Nzambe sopana. Nzambe sopana. Prie au nom de Jésus. Kaya lela. Tato liambongo ne wana. Okima. Mondelo liambongo na poto. Okima. Avant appeler faut que ça file na yo. Oya kangi yo. Arrête à file yo. Oza file. Alléluia. 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 Baba yo. Ya sala auto délivrance. Osala nsese ya yo. Olanda biso. Okushanda na mobali. Mawa ya Nzambe. Okusha cousin na yo. Na cousine na yo. Action na file. Au nom de Jésus. Sanzambe maone Mawa ya Nzambe likolo na Nzambe kita. Mawa Nzambe a déclaré Mawa Nzambe likolo na yo. Déclaré Mawa Nzambe likolo na yo. Olongo na semi moko songolo. Yawe kita Mawa likolo na yo. Yawe kita Mawa na yo. Ebi sanzambe Yawe kita Mawa na yo. Loba Nzambe kita Mawa. Loba Nzambe kita Mawa. Yawe Mawa na yo. Mawa no na ba vi. Mawa no na ba vi na biso. Mawa na yo Yesu. Eloko tosala. Nzambe oyo reklama biso lelo. Yawe Mawa na yo. Ya makambo réclamé au décor. Mawa na ye. Mawa Nzambe likolo na yo. Nzambe alimbisa yo. Nakombo na Yesu. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Mawa na yo. Alléluia. Mawa na yo Yesu. Yaya. Mawa na yo Yesu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abisi Moïse na ni bokenda bino. Bino bokende. Bokende. Mais ya bino biloko kokende te. Yaya tkana bisa yo okoma file yo mokote. Okobima yo mokote. Na bana na yo, na misana yo, na santé na yo. Mususu yesa bimi na ye. Mais biloko aye etikali. Yo so bima, mais mukanda no etikala. Yo so bima, mais lipambo le etikala. Oko bima na yango. Oko réclame yango. Moïse avait réclamé cela. Alors Pharaon, biso toko kene na biso, na biloko na biso. Yaya beta maboko. Bimisa biloko ya yo. Loba ngange ko bima. Ozo bende yango. Ozobi misango, au prier au nom de Jésus. Rababababababababa. Rabababababababa. Nabimisi bana biloko na biso. Nabimisi yango. Nabimisi bana bima. Nabimisi biloko na nga. Nabima. Nabimisi biloko na nga. Nabima na nyonso wana. Ebima. 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 Nabima na nyonso yanga. Ebima. Nakombo na Yesu. Ebima. Ebima. Alléluia. Ebima. Ebima. Nabimi na nyonso yanga. Ale bima 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 bima. Ezo bima. Bima. Alléluia. Bima. Kandezo bima. Bima na yo. Ozo bima. Ozo bima. Ozo bima. Ozo bima. Ozo bima. Ozo bima. Ozo bima na yo. Ale bima 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 bima. Ale bima. Bima. Ale bima. Ale bima. Ale bima. Ozo bima. Ba 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 ba. Bima bima no de ozo bima. Na kombo na Yesu 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 bima. Lobo shandara baba basire bege. Ozo bima. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ya yoka, merci parce qu'on semble le longo na biso. Alléluia. Bien aimé, la deuxième soirée tolobaki. Ya ozo pesa confusion pa monguna lelo. Ya yoka. Bible lobi na livre 1 roi chapitre 18 à partir du verset 39. La Bible dit ceci: quand le peuple a vu nyonso oeleka qui peut monter koyaki. La Bible dit ceci: tous les peuples tombèrent sur leur visage et dit: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Yaya, ba prophète a bali ba te défi. Nanzamba Israël. Eli a telemi mupandi. Ba prophète a bali ba telemi moto kita. Alléluia. Ba sali nyonso ba konsala bataki Eli na piège. Le col à la filet. Afin que ceux qui montent et qui tite ba boma Eli.
yaya nani sataki na filet ya piège. Alléluia. Moto anzambe ezokita. Eli a invoka moto anzambe. Alléluia. Bato nyonso bazalaki nzinga to bamoni nzambe akiti moto balobi c'est l'Éternel qui est Dieu. Moto atia na filet alingo tatola nzambe na yo. Kande moto ekita balingi batatola nzambe na yo. Kande ngozo kangolama balingi batatola nzambe na yo. Kande confusion ekota balingi batatola nzambe na yo. Na kombo na Yesu Masia Nazareth ozo déclarer moto ekita. Fait famille est déclaré que c'est l'Éternel qui est Dieu. Allez déclarer moto ekita, moto ekita, moto ekita. Moto ekita. Alléluia. Na defero bosalango moto ekita. Na defero bosalango moto ekita. Likolo ya prophète Abel moto ekita. Likolo tout pelo moto ekita. Allez moto ekita. Moto ekita. Batatola. 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 Confusion. Certainement. Confusion. Allez confusion. 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 Na ngambo na bango. Confusion. Na ngambo na bango. Confusion. Na ngambo na bango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pas confusion. Na kombo na Yesu. Allez confusion. 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 Kombo na Yesu. Confusion. Kombo na Yesu. Confusion. Au nom de Jésus. Confusion. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un verset dans le chapitre Otoza. So qui na se Bible lobi. Bato bazaki na posa Elia kufa ba prophète Abal. Bible lobi Elia lobi bo kanga bango. Akena bango na Torah. Alkuna bandiko kata bango mitu ya. Moto akanga ko na file. O ataki na projet yo ndo kufa. Lokola tokoti si confusion. Biso ne tolingi to kata bango mitu. Tolingi to kata bango mitu. Loba na kombo na Yesu Masia Nazareth. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Nasimbi epée. Nasimbi epée. Moto nyonso. Moto nyonso. O ataki nga na file. O ataki nga na file. Ataki libota na nga na file. Ataki libota na nga na file. Alingaki biso to kufa. Alingaki biso to kufa. Confusion lokola ekoti. Confusion lokola ekoti. Ngai nde na bandi kokata bango. Na bandi kokata. Yayo bandi kosekue pa bandi kata. Ale kata bango mitu. Kata mitu. Alléluia. Alléluia. Mitu katana. Na kombo na Yesu. Mitu katana. Lelo. Bakatana mitu. Ozo beta maboko. Ozo kata bango mitu. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Allez, mitu katana. Katana. Mitu katana. Mitu katana. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Bazanga nguya. Na kombo na Yesu. Bazanga nguya. Na kombo na Yesu. Bazanga nguya. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Bazanga nguya. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yayoka kana sewana. Elia yebisi Akab. Alobio. Réjouis-toi. Matala ngomba. Lia mela parce que eza na pluie moko eza ko annoncer pluie. Bien aimé, mboule zele mbali pamboli. Oh, c'est le temps maintenant. Makele la lipamboli ya. C'est le temps maintenant yaya. Libumu ekauka. C'est le temps. Oh banoyoka lokola mwana zo bouger. Oh koningana zo ningana. Eza vent o ezo mema bruit. Mon pepe zo memama. Mon pepe zo memama. Yaya téléphone ozozwa. Tango aussi salosam. Téléphone o bazo benga yo. Eza bruit ozo yo kasiko. Bruit ali pamboli. Yaya ndeko zo la nabiso peut-être aux en Afrique. Onyo kwa mipona visa. Yaya ozozwa téléphone. Elingi annoncer lipamboli. Na kombo de Masia Nazareth. Na kombo de Masia Nazareth. Pasteur Herbias a déclaré likola bandeko nyonso. Ah bruit alipambole lingokota. Yaya ta kondima. Soko te kondima. C'est alors qu'on mona lobo kwa nzambe. Yesu oyebi Samarie. Alobi, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Yaya izali kamondima. Amen. Soit déclaration par mon salanzam. Écoutez bien aimé. Merci Pasteur Prince Mavouba. Veille à Dieu, merci Mouzola. Yaya. Dans la situation de bien, on met les péming. Yaya. Oza parole vie. Yes. Eza liloba. Ya bibon moy. Alléluia. Yaya.
So bon mozo côté te tina mission ezate. Yes. Bandel quand mission kala yango to na 2 ans. To na 2 ans bientôt là na mois de janvier to fêter deuxième anniversaire. Obanga na banda parole vi kala mais témoignage yalte. Mon nzambo za capable osala nyonso. Amen. Zoka lo boka mobile tchana mutu. Yes. Sembela kana biso longo. Na bondo lo bien-aimé. Le bakolo Jésus Christ en Nazareth. Kolo Yesu Kristo Nazareth. Yokelanga mawa. Yokelanga mawa. Na umeli mingi na filet. Na umeli mingi na filet. David abin okangola kanga na filet. Pe omemakanga, utambusakanga. Yes. Yes. Kando chibona mutubo. Yes. Yes. Allez, filet ba chao e pasuko. E pasuka. Oh filet anzungu. Ah. Oh atana sama bele. Oh batana kalebas. Atasi bakunda yo bachona kalebas. Ata bachona mulangi. Oh. Shema na brosi. Yes. Beka yakamana bobo soko mabushi. Ata bachona filet ya cercueil. Babi ye anwa ko leksango te. Oh. Babi 2021 pona o leksango te. Akufaka na mois otoza. Ya akufa na octobre. Ya akufa na novembre. Oh. Akufa na décembre. Tala décret zo katam. Yes. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Yes. Allez, bima na fila liwa. Bima na fila kolela. Bima na fila kolela. Bima na fila masumu. Bima na fila ya balia famille. Bima so. Malado ya bele yango pozo bela. Ozo mena bakisi à tout moment. Yes. Nous le commençons sur la bakisi. Au comment kolia bonbon à tout moment. Yes. Ba shingong et paille. De quoi ça la AVC pour sali AVC. Yekuna bela cycle pe sucre. Na bo moto betala âge na yo. Makolo koma ko tungisa yo. Yo bela ka so zu musala. To musala zato za à l'aise. On a papier mais valeur papier zate. Parce que musala ozo zoate. Oh yes. Musuba mona kenda poto kala sala kana papier batu mususu. Ya. Tala yo mto obima. Allez bima. 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 De quoi zo bima? Tanda zo baluka. Ozo bima mo mosata obimisa yo. Azo bimisa yo. Bega bimisa ki David. Azo bimisa na kata prison. Cheka ma brosi. Bima na prison na problème. Na prison mi karata le père goula. Allez so. De quoi abîmer? Abimi. Abîmer. Abimi. Yes. Alléluia. Tanda de quoi abîmer? Abimi. Na tomboli Christ na vie andeko. Yes. Basa na nzambe Yesu basana zekata anzambe. Anzamba solo pe abomo. Anzamba makoki nyonso. Yes. Tala filet ndezo pasuka. Ezo pasuka. Filet pasuki. E pasuki. Bokolo filet otaka filet na musika. Oh, nazangiye. Nazangiye. Nakangaki epeton mulai nazangiye. Nazangiye. Oko échapper. Oko échapper. Tala famille des ko échapper. Baya baza ko échapper na maladie héréditaire. Baza ko échapper. Baza ko échapper. Baza ko échapper na maladie héréditaire. Baza ko échapper. Kolo to pesi merci pour le sambo to sali. Kolo. Et sans le sambo zaka na biyano. Yes. Tala ndeko kangoli. Tala ndeko sali bolam. Tata malobe zangi biso to biso merci. Tata tombwama. Nettoiement. Sanjolama. Nzamba solo pe abomol. Alléluia. Elonga ba santu mobikisa mabota. Amen. Nzamba Israël. Yes. Nzamba makoki nyonso. Yes. Tata tika bitumba bandeko ekoma bitumba na yo. Pe elonga na yo pesa mela bango. Alléluia. Wana soko mizongilité tokutani bongo lobi samedi na clôture programme. Ozalo kumukio masanjoli. Amen. Na kombo na Yesu masana zaka nde tobonde na kondima. Pe to lobi amen. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons-le. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux savoir ce programme pour la lobby. Bien-aimé. Pendant que tu as semblé Mathieu sur notre thème, semaine prochaine, tu vas visiter l'orphelin. Na ba veuve. Tu vas mettre malade dans l'hôpital. Yaya. Les gens qui sont bâtis sur Mbongo. Na biloko ba carton biloko eza. La fait tout qui écouter la bandeko. Bana ba ozon en classe. Ba ozon en classe ka lundi o. Nous autres qui visiter bango. So makoki to bundana ba sena nzambe awa. Soit lundi, mardi, le quoi mercredi, tous en a prié, ce mardi, simbiti, wana tokeka tu jeudi. Yaya, toketa la bango. Na onzamba aussi la biso na le sambo, to visiter ta malade moko, ndo mo abota, kangama l'hôpital, maman abota kangama l'hôpital, ndo mo sabika, makoma ume na l'hôpital, bon felemo bazangi une forme rolate, bazangi lo korolia, bazangi mbongo minerval, tokeko visiter, bango pe bazwami. Bongo yaya, to bibe to fongoli jeune na biso to kangaki. To fongoli lobeza suka likambu. La Bible dit la fin des choses vaut mieux que son commencement. Bien que tu chité nango dimanche na pourquoi mais clôture la jeune les lobi dimanche les akali kambo kumisa nzambe. Lobi to chité.
tobandi jeune na biso lobi eza jeune ya olia te lobi samedi eza jeune ya olia te ya to olia te moko mela ka ma ya pamba amoko mela bakisi toza na grossesse onoko mela ta jus okolia te mo gâteau muke to fond la jeune na biso après prière na biso ya pokwa nde tozabwe en direct na RK Pro TV. Merci na basela nzambe pasteur Prince Mavuba évangéliste Dieu merci Muzola de Gorité vous maman Karine Taou de Chris Kundenga. Merci de Res Kangi oza na biso à tout moment awa na kata studio pona ko lancer émission parole vina nzela RK Pro TV le quoi toza plus radio et on tout ça la ba image penza mingité tika Yesu Christ en Nazareth asamnongo lupe bolam tokutani bongo lobi so Christ a maison ngélité. Merci que Dieu vous bénisse. Amen. La chaîne qui vous édifie.